ozala na eti asemaki trouble makasi na foyer ya petite sœur na ngai. Alors nakolanda mwa banquete babisinga babekena yo nde mobali na ye oyo obimaka na ye na kino. balobi ke na ndenge na nanda lisolo ozalaki onzoko ozalaki mobali na ye ozali mobali na ye ye mpe ya décevoir yo na biloko moko ya bongo yango papa na ngai tosala boye. Vraiment pardon vraiment osunga ngai vraiment. Dieu merci parce que couple ya petite sœur na mobali na ye qui m'a déjà continué na mobali. Alors on a baki ki na kokotika likambo oyo bongo te likambo okoki vraiment koleka bongo te parce que apesaki leki nanga mpasi makasi ezaleki nanga mpasi makasi. Alors ngape na ngaki keno nasala mpe lo moko oyo lo moko mpe kokoderange yo mpe kokosala mpe mpasi donc mpe po atika bavi wana. Alors ata mpona leki na ngai te ata mpona bato mosusu atika bavi wana. Ndenge tosala boye ndenge na propose yo si ya moyen otindelanga bacoordonné na yo ngai na kosalela o transfert na Western Union comme ça soki okondimaki natindela yo journaliste moko osala na ye interview o expose kaka vie ya Karine o expose kaka vie ya Karine comme ça natia yango na ba site natia yango na ba réseaux sociaux ya that is the point. So nalinga vraiment ezala bongo parce que oswat soki olinga kotia elongi na yo te na makambo wana donc soit omikotisa te na makambo wana pour que esalir yo nayebi ke azali mwasi na yo na monde lelo nayebi ke makambo ekoma otambola bafoto bavideo babiloko mwa bongo. Soki oza na bafoto na ye to bavideo na ye oyo aza bafoto normal te video normal te oyo vraiment aza ni openi eza ye vraiment. Soki oza nango pardon please vraiment please can you please help me for those pictures and video. Oza belle sœur Dédé oyebi bien que foyer ya ndeko no déjà zonga nango stable parce que bantécédent makambo lekaki oluka ngo parce que Karine wana ya mado wana a millionnaire te asali yo nini osona bino mbale te tant que pour que plus loin ayebi yo te bino bambongo na bino yaka pona kotia makambo ka kosala makambo ya mabe pona konuire bato mutu ngo nuire congolais asali yo nini ya mabe nini pena yebisanga akene abota kini na ndeko na bino na beau-frère na bino kobota te siko biso torobaki déjà mutakala moko te ekoblengiza susu mona ntie bana tomona mutakala mama na RTNC azalaki tellement mukolo ke mutakala ni ezala ebata record mise mutakala ya musicien na minute et ça c'est l'autre tozabola l'amour n'a pas de frontières. Premièrement amour ya na frontière te mobali akozala wapi soit sepeli na mwasi olinga mwasi et puis mwasi wana soki asepeli na mobali vivre na mobali est-ce que bafille oyo baa na poto to babasi oyo bazalaka na poto mibali oyo bazalaka na bango bazalaka mibali ya poto mais nakokoma nakolinga nde te na niveau ke moto moko asalanga chantage oyo nayebi ye te yango omoni naleki na télévision na répondre soki lelo parce que le roi déjà bandi boye c'est que se préparer déjà na bombe mutakalisation version Karine Yamado ono lakisaki mwana nzambe so aza innocent banguna no bakobunda na bango baboma na bango bakosala na mabe bango na bango nga na problème ya motu te. Mama na ngai bongola matoi oyo kalisolo mwana londe mama Gisnovit ameme biso ya solution mpona loposo ya nzoto na biso yo moto obeti ya batampo esalaki 15-20 ans esilaka te mwana Londres alobi solution ezwami somba kaka Gisnovit pakola na nzoto na yo na ismaine ya pamba nzoto kokoma lekeleke poete mwete gu balapa solution ezwami mpona baposo ya nzoto na biso
kobanga te yo moto osala 15 à 20 ans tambo esilaka te mikusa na nzoto makodia mapalata bokono nyonso oyo etali liposo ya nzoto na yo Gisnovit eye na solution mwana Londres aye na solution kobukana te livraison nango eza partout dans le monde kobukana te ndeko na ngai solution ezwami bona kozwa biso eza nango facile plus 44 74 24 025 437 na bandeli lisusu plus 44 74 24 025 437 balapa. 6e mois, et année 2020, fidèles amis téléspectateurs, nous continuerons de remercier Dieu. Naba bonheur, naba grâce, naba faveur et bien là la bus a révélé toujours souffle de vie. Mingi to banaki na bango année on a 6e chiffre 6 il y a 2020 ba comité merci encore une fois Nabino na confiance beaucoup continuer pour renouveler la émission Planète des acteurs. Je commencerai par vous saluer na kombo ya nzambo azo battre la bisosi na pesi bino bambote belé merci encore une fois ndenge bo inviter bande ko moko mibale after émission akino ko s'abonner ko alors bito de sa façon de parler me plaît sa façon de parler et ça là moi qui tout ça là tout d'abord que information ba source naé ba analyse naé et ko se pelisa biso na ba oyo pe lokola na ko betara bino moi libaku bo lembanga te bo konyo ko pesa ba conseil pour rechanger ce qui bolingi na changer. Donc voilà, c'est dans les camps de votre émission Nouvelle Tendance Télévision to pesa bino tranche spéciale to baka artiste comédien azali mongamba ya motote to ba ngota lingala lelo artiste comédien aza mongamba ya motote artiste comédienne aza pe punda ya motote. Ça fait plaisir parce que année oyo eza année ya ba révélation. Beaucoup de choses sont bandai ko ignorer. Na 2020 et comment on m'a dévoilé. Ba te belé to jija mabe. En 2020 tu comprends que bana mamba to mabe te. Quand ndinga ne bandi, quand ndinga bandaki. Ba te belé to mona pe ke no bango nde ba mosantu. 2020 on a bisi bino mulanga pembe e bimisi bango na poisa. Alors parfois, le retour au monde à mon mabé eza tango to découvrir que mutu boé songolo pakala a mabé tolpe boé a congolais. En 2020, eza année permettre biso en tout cas de comprendre qui est qui. Dieu merci parce que ana ngo esibité makamuma ko bimaka seko bimaka. Mes partenaires fidèles. Mes partenaires au mboule beta moye bima confinement te bozala wana. Merci pour nos conseils na bino. Na bande ko peut pas continuer ko kana, bo continuer parce que c'est la vie, c'est comme ça. Tolali to lamuki, toyoki artiste Karine Yamado. Ba o salele complot. Nzambe na bibele. Ba o c'est la artiste Karine Yamado complot. Complot ngo ya nini? À ma connaissance au fait, je me disais par rapport à Fléau on est côté artiste comédien ba inana bango na bango. Moi je pensais peut-être on a yoki yango pour na yoki pe na yoki na kena sauce na comprendre. Non attends le artiste comédien ba o lingele boule. OK, ba publier. Or les artistes comédiens té. Les cela moi c'est tellement bizarre que pour découvrir mon tato trompé, on découvre que beau-frère non a trompé ndeko na yo. Et puis a trompé ndeko non mais basilani déjà na moto oya bandaki ko tromper ndeko na o. Mais tu prends quand même la peine ya oya ko lata CT ya likambango. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Au fait, c'est une histoire ya bolingo oyo to ko sam ko lekela ngo na esambi seloté artiste comédienne mo ya mbonga na biso Karine Yamado attaqué une relation amoureuse avec quelqu'un que entre parenthèses to éviter ce qui ya yeba ki kazaki marié ou pas. Mais et au sala ki makambo leka na belé point libale sila bolingo sila. Mais ndeko ya mwasi ya mutu wana ti lelo akanga kanda rankina makasi na ndeko artiste comédien. On se pose des questions. Ama kangu ya asama kangu ya beau-frère na ye to ye moko ne mwasi libala linka créer kaka lukaka samusa mwasi wa yiba mobali na ye. Beaucoup de suspense dans cette histoire. Na bandeko on alingaki na yo kapina point de vue ya moko na sima moninga ba journaliste bola la rapongi te
bino bozala wana ka eloko ebibi mbala ma bobandi kofinga eloko ebibi mbala ma bobandi kofinga je sais pas so mibali oyo bino bozalaka na bango basa mibali oyo avant bino bazalaka na basi mosusu te si la vie c'est comme ça c'est normal ozalaka na mutu mo boboyani alingaki mutu mo mutu anga yebaki te aya ko te justifie pas na yo parce que comme ma Maria. Bon, j'aimerais pas faire beaucoup de commentaires là-dessus. Peut-être je le ferai après ma réaction. J'ai eu à parler avec l'artiste Karine Amado. J'ai eu aussi également, il a posé mon question. Pour le niveau artiste, c'est pas c'est comme si elle se reproche de quelque chose au fait. Mais selon nos analyses, c'est pas normal. Qui moté maman bé ya ba congolais. Et ça c'est une normalité. Et comme donc on a tourné le téléphone, on a moyen bien $50, mais au téléca c'était donc au monde en net kay le moyen comme ayo. Bande de diaspora. Analyse nanga bande o bazali bana mboka. Je me dis nous toi peut-être Londres, en Suisse, bon, bref, à Libanda Congo. Entre autres, en Europe, soit en Amérique, je sais pas moi. Pour nous, on a trop occupé, hein? Peut-être confinement, j'ai dit. Peut-être confinement. Nous on a vu que vous avez occupé, mais on va peut-être pas là, on peut dire avant mon qui passe, qui songi na poto. Bon, je ne sais pas peut-être que ça la manabangande. Peut-être on a banganda, mais tout le monde est occupé en tout cas. Je quitte le boulot à 8h, la salle à 5h, quand on a mis balai ça na airboy et comment est-ce que yo mtu na poto anglais na to le batalinga na ngolo bana yo tengama. Likola nyonso. Au disposer peut-être temps na yo que non, et ça business dans tout ça là. Business. C'est éviter pourquoi que ne boire ngunda. C'est éviter pourquoi que au Kitaki Kinshasa. On va d'abord suivre en fait l'audio. En fait, c'était un appel, en fait, Ezaki appelle, mais tout bon, mais biso comme moi, mouton par respect, il y a ex, oyo badinga bakende ko singa photo. Tout bon bika juste mon mais la voice nga za na ngota pe na ex na tanga o gele ya komi ko gele la dame. Que à côté na buzo baté. Oh, faut ça sous deuxième voice ko il y a à Sony, ça y a pardon. Ça fait mal hein. Ça fait très mal. Ovana kwa mo bweka webi na ote batumo ba okana yo. C'est la honte franchement. Manque à faire na bandero basi. Oh là là. Voilà. On va suivre d'abord l'audio. Attendez un instant. Premièrement, je dois me présenter. My name is Nadi. I'm living in London. Et donc, écoutez peut-être que comme vous savez, je suis numéro nayo. J'ai là. 30 ans, il y a Clarisse. J'ai habité sous Clarisse. Par contre, je suis Belgique. En tout cas, on a le cas vraiment comme ça la banquette. On a vraiment comme ça la banquette pour coloca numéro nayo, pour recevoir vraiment numéro nayo et voilà. Thank God, je suis numéro nayo, on a une qui est comme Beko solo nayo. So I'm so sorry to take your time. I'm so sorry for that. Papa, nangana solo nayo boy. Petit temps na Belgique, mobile naye. Souvent ça va voyage na RDC, en Afrique kuna. Alors na ça va voyage en Afrique, alors qu'il est na DRC wana, akutana kina fille et la fille kombo na Karine. Karine ça la pe ba théâtre, ça la pe ba théâtre, ba plaki na théâtre ya Mado. Des filles vraiment alors vous allez en Haïti, c'est moi qui trouble ma caisse dans le foyer à petite soeur dans my. Alors dans Hollanda, mon banquet, tu vas si la bekena, une de mobile nae ou bimakanae na kim. Ben balobik na ndenge na ndeli solo, vous allez qui on trouve ça qui mobile nae, il peut y décevoir na biloko moko bongo et on papa na ngia tout ça la bonne. Vraiment pardon vraiment au Sunganga vraiment Dieu merci parce que
ata mpona liki na ngai te ata mpona bato mosusu atika bavi wana ndenge tosala boye ndenge na propose yo si ya moyen otindelanga bacoordonné na yo ngai na kosalela otransfert na Western Union comme ça soki okondimaki natindela yo journaliste moko bosala na ye interview ou exposer kaka vie ya Karine ou exposer kaka vie ya Karine comme ça natia yango na ba site natia yango na ba réseaux sociaux ya Disney Point so nalinga vraiment ezala bongo parce que ou soit soki olinga kotia elongi na yo te na wana donc soit o mikotisa te na makambo wana pour que esalir yo nayebi ki azali mwasi na yo na monde lelo nayebi ki makambo ekoma otambola bafoto bavideo babiloko mwa bongo soki oza na bafoto na ye to bavideo na ye oyo aza bafoto normal te foto normal te oyo vraiment aza ni openi eza ye vraiment soki oza nango pardon please vraiment please can you please help me for those picture and video so wana eosala bien que no otindeli nga natindeli oka mbongo comme ça nasalire ye mpe quoi nasalire ye vraiment po moni boye eza bien te ozelaka réponse na yo vraiment pardon edinga vraiment donc nayebi kokama nde nazwi numéro na yo donc eza nango mpe important te ya koyebisa yo place nini nazwi numéro na yo eza nango vraiment important te mais ce qui est clair eza déjà oyo nayebisi yo assez comprendre nayebi mpe te soki oyebi mpe histoire oyo donc nga naza dompteur ya Caris donc ça mpesa naza na Londres donc eza platé eza vraiment sérieux donc soki ondimi tosala ngo so ondimi tosala ngo eza ngo na problème te so yo promettre nga kake non Voilà, je pense que tu l'as dit, voice, soit voice and de Clarisse, avec beaucoup d'attention. Oh! Ndoro mwasi. Confinement, écoute, Tim Pierre Kamakas Naki. Coronavirus, c'est un petit peu de chrétien. Malgré. Mais si vous avez rendre continuer. Maramoleki na monde entier interpellé Moutounios que au sein Mabe Tika. Au sein de la continuer. Vous avez bien entourage na yo. Pendant tu vas réfléchir comment est-ce que va se préparer tant que nous avons royal lobby, royal nzambe ebali mukolote ebali ngongate. Yo so no temps na yo ya aussi la complot. En fait parfois aussi to juge rapper ba partenaire ya artiste comédien que bango ba publier ba fille et tout. Nous peut tant ça ba volonté na bango tolo bata bongo. Aux belle sœur. Dédé oyebi bien que foyer ndeko no déjà zonga nango stable parce que antécédent makambo lekaki oluka ngo parce que Karine wana ya mado wana a millionnaire te asali yo nini osona bino mbale te tant que pour que plus loin ayebi yo te OK musika makasi tant que moi c'est ngo pende na yo yebe tant existence ya moi wana ayebaki yango te mais comment expliquer yo ngana mituna ibe yango poto mbayaka na Kinshasa bayaka na ba photo basite mingi pe bayaka balobaka ke ba marié te mobali ya bato tolongoli kuna ba problème parce que c'est un responsable je me dis à cela qui tam sous gaffe à comprendre qui moi sinaye à comprendre que non voilà la femme de ma vie voilà na arrangé naye papa ngona ndeko na moi si ba bongisi déjà couple la bango c'est bon yo lobi ke OK ko lukaka onuir pe parce que le kamo ko tika ngo bon te parce que zaki marraine na bango ozaki nani na histoire wana
D'abord, finga na katang bazaki ensemble na beau-frère non, te. Basana ba guerre nan de konayo, te. Ya beau-frère na bino hémorragie na a s'interpeller sur Covid, sur corona. Ezongi sie na nzela. Likola wana a décidé de nan de konao. O landela makangu wana par rapport à quoi? Est-ce que ça premier makangu na, soit dernier makangu na ya vie? Oh maintenant niveau ya luka na opesa mbongo na sala nyonso otindela nga photo ni ba ya normalité oyo yebi wana ba photo mutakala. Parce que imaginez Karine Amado azaka ndeni. Parce que photo ni ya nini o eroza ndeni. Moi on peut ba mbele be ba rêve ma be yo tout c'est quoi ça? Hein? Si tu as réellement l'argent, qu'est-ce qu'on peut ça ba don? Ba ninga pesa ba don ba so na Kinshasa. Bamninga na biye ba partenaire na ngebe la bonata ba kombo na bango ba pesi ba don ba orphelinat ba homme de vieillard tout ça bino ba mbona mni ya rapona o tsama ngamuka ba kusama ngam ya mabe pona ko nuire bato muto ko nuire congolais asalioni ya mabe nini pena yusanga akene abota kini na ndeko na bino na beau-frère na bino bota ko bota te siko tout ça dobia bota ki rankini wana malgré ko yo mukolo mbalte rankini wana ranker wana e coller tellement makasi que comme au niveau c'est concevable au fait. Beau-frère, on l'a télé jalousie. C'est que mon beau-frère na yo. Et tu te dis que bah comme il est stable. Tu penses vraiment Karine Amado atindela mon beau-frère na afinda ki atindela ka soit je sais pas mon beau-frère na bino photo mo boy. Bo luki on bo monde c'est yo banda ko luki banda kala. Na maramusu to lo bata bongo. Liko na ngo ketin na niveau luka ex na ya o zamuta recherche franchement à Google. Il y a le roi dictionnaire. Le tout on a un problème, il faut te regarder. Bien non parce que j'ai ton numéro. Ba pienga des numéro dans et c'est on est en wana. Comme yo luka ba vie ba c'est que ngapé des fina on comme luka. Oh là là, c'est pas possible au fait. Et ça na ko to imaginer on te yo belle sœur o la tali kambuya. Mo bala ndeko na yo. Au moment ba boya na peu déjà. Et j'ai reçu tellement de appels. Falone, pas comédien, normal, ma rambébélé. Tala oyom de côté la rabango. Na minute ce Karine Amado sali, asalaki moi soit nini, asali nini. Ce qu'on mikona ngo, auquel on appelle ex moko bien mature, malgré cela ba vie na e, azonction nzela. C'est que bino baza bato boya rappel mon na loyenge o commenter ba photo bato. Bon rappel ba loyenge o commenter ba émission bo commenter l'émission na ba bêtise au moment où yebi ke ya na olika moi ki bomba na mo pe akala mais ola tango ti le batayo moya ya o samu sitam suka yemo moi si to samu sitam sumu takala ya beau-frère na ope beau-frère no bombe ba no mo na dami takala alors to ke no ngata bongo. Alors comme Ngaz l'a toujours humilié, il y a beaucoup de personnes qui m'ont appelé aussi que en disant Falone, comédienne, comédien, comment Marambo Belé d'ailleurs, et un an buzz, Karine Amado Kosi, Asila, Koutou, chaîne, ils ont évolué entre nous. Tony m'a fait quand même, service à Baninga. Chaîne Karine Amado, n'a pas porte-parole n'a été. Mais tout le monde a quand même éloué Kotaka. Moi gag kotaka et ça quand même actif en fait ils ont ça là nango penza moi mais ils ont kene ba bonné na ba mata du jour au lendemain bolingi ba ko akoma na 1000 abonnés pour comprendre que ende mtaza makambo non tout commence par ah OK ni malé mais ya bino nini et na bande ko baba keno e créer base ba chroniqueuse bino chroniqueuse la muki un bon matin tu te fais je sais pas appeler chroniqueuse pour na oya kaka au moment où ils a iyo ke non au moment où ils a ayo ke non y na éviter so gagner ani au van no prendre micro na yo na caméra na yo pour dire que ils a buzz par rapport à quoi on dit pena mutu mo wa ko tane ka buzz que non attends combat ex akena combat ex non ils a makamba soni ils ont ma vie privée je pense que ils a qui buzz ngi za buzz mo que film moi estimbité quoi que ce soit mais ma mibali je ne pense pas. Biso est robaki déjà mutakala mon côté et au blengi za sous mon entier bana te mona mutakala maman na RTNC azaki tellement mukolo que mutakala ni ezala e bata record oh mise mutakala ya musicien na minute et ça c'est loté ndé bozo ko ta complot ya lelo na luka mutakala ya actrice boy lelo na luka mutakala actrice boy ata bo bimisi mutakala pene ba likolo su kitina linzaka e ko sali sous eloko moko te on n'a pas besoin de ça Parce que maman animatrice,
Yo maman animatrice au lobby que ma collègue mon concert bois batalo yenge franchement. Ozo affirmer que ça buzz. Que non numéro 1 et ça nango jeu basali ndeko na mwasi ndatindi voice wana yaya. Hein? Pour le temps de la grâce, hein, ça m'a bolingo peno okosi odindika en pleine émission na kati maman odindi babele zipio barambo sila. Maçon je commis trop faux, c'était le kiming. Bazoyo batayo na place ya ndeko mo à comprendre que bato mo ba osele complot et ça londe. Bon ça appelle la place à batu. Mais comme là na mpandisa on appelle lokola, je n'ai pas voulu être à la suspense au fait. J'ai bien voulu poser cette question à Karine Yamado elle-même. Elle a eu quand même à me répondre dans 2-3 questions. De Soleil Nandinga Voice, j'aimerais bien vous le balancer aussi. Bon, yo quand ensemble na biso. Dans quelques questions sur qui est abeuse parce que toi qui a moi trop mutumsu ta celle on a analyse ba maman Google ba maman tribunal Nzambe ba celle on analyse. J'aimerais bien toi quand même réponse il y a actrice Karine Yamado lorsque te posa qui est question que Ezanango buzz. Paraît que Ezanango buzz. Voilà, on va écouter. Eza buzz, les na vandika boye na bando créer buzz. Nga na créer buzz ti. Nga so munga na TV na yo balika. Na lo balika par rapport ya makapolo batu basalika. Toza bison son démonté donc toza vini nga ko créer buzz ti. So na zalanga na poso créer buzz nga na créer buzz banda mu kwali boso makambo oyo. Zala qui est en train de cabana na mobile idée na na créer buzz na créer la modeste na lobela moté na kipa ya moté ya parka ba question des araso ba ya bien émission ba tuni na mobile até ça ça comment ça fini pardon les miens ba question na été na évitaka mais tant que likamba boye komi er batu ba lobi ke ba publier nga batu ba lobi ke ba publier nga er mutana lo ba ke publier nga ça on a réseaux sociaux angasa on a réseaux sociaux angasa on ya bata mate angasa ba photo na nga commando luka ba photo na nga tia su ba photo na nga tie anga publier nga mona tie nge mona alors ya on a lekaki on a loba na informer déjà ba baye baki ba nga ba sana nga ba chantage ya buzoba eza pona teke on a l'équipe na sa base pour ba tout monde on dirait que ngande na je suis pas d'abord déjà na za ape bongote. Voilà, je pense que qui réaction, il y a actrice Karine Yamado lorsque te posa qui est question Anna par rapport à ça. Mais il y a encore une autre question. Oyo bande commune c'est tout n'a rappelé actrice au fait. Tout ça qui peut quand même y ressoulaner par rapport à Anna. Pourquoi actrice bolinka la relation amoureuse à la na diaspora bolinka mibali à poto na Kinshasa ba mibali bazarate eza question on a posé qui est pour na mona qui on peut écouter moi tout na ba WhatsApp na nga écouter moi tout na ba commentaire so quand comme comédienne ah batika biso ba on bolinga mibali na Kinshasa te ka mibali à poto ba mona mibali mutu te ka mibali à diaspora ba mona mibali mutu te ka mibali à bato donc tout ça on a eu quand même aussi à poser question par rapport à ça suivant la réaction de l'artiste Karine Yamado. L'amour n'a pas de frontières. Premièrement, amour est à la frontière. Mobali oppose à la wapi. Soit c'est pays na moi si et puis moi si wana. Soit que c'est pays na mobali en vivre na mobali. Est-ce que ma fille ba na poto? To ba basi o basala na poto. Mibali o basala na ba basaka mibali ya poto. Asa mibali ya poto te prévaler ba ko linga na Kinshasa. Moi si so ara na poto mais mobali na va na Londres. Musu so va na Londres mais moi c'est azala par exemple na Tunisie musu so va na Tunisie mais moi c'est azala quelque part pour nous l'accès amour est à la frontière te bati comme ça ka semblant o bata théâtre na pas mibali oyo eza mibali ya nini balinga ka basi o basi ya nini balinga ka basi mibali ya poto non balinga ka mibali ya poto te amour est à la frontière te côté mutu destin na ko tinda mutu ko nga destin mutu azate so ko lingo place memi onde côté oke koela bati ko saka semblant et puis ngana vivre na hypocrisie na se comporta ka ndenge na za Karine et puis so mutu aye na vie na normal on comprend que Karine azana na TV azana na vie normale te la vie normale na za mutu na rappela comportement na za pe na bizaleli na ya mabe na ya malamu parce que na za sainteté mais na ko comme na ko linga ndete na niveau que mutu mo asala nga chantage on a yebiete yango moni na leki na télévision na répondre par rapport ya makambo o basali parce que tout na fanda
ki kimi abanda finga nganga ba nganga manganga nganga lala na banganga atambola na mbembe na sac akanga mibali boye na boye ba finga nga ba qualité nyoso ba tia mpanzi na répondre mutu te na lobaki na répondre te na occuper pe mutu te na vandaki na kimia et puis ba fanatique bando benga mama ko répondre te na baki na répondre te bref ani ngo moni na saki et direct mo na site na nga na lobiki to na ta o maladie famille na ngeza na posa na nga et tout et puis na ki pe na posa répondre te mais ceux qui na répondre pour na ba voice ya fille wana a lobiki ça business o bango ba sala ya ko sa business en soto na ngate so na posa o teke lo nga se champion na ete so na posa o teka eloko ateka eloko na ye akoki ko teka biloko aken baninga na poto kuna to mona ba film so ba oke ba Turquie ba film so ba oke ba Turquie ba somba biloko ba oke ne ba Chine ba nini ba sombi ba biloko amo quelque part so na ina lobe na o chelo mba moko likole ko ya tema bele ni na te to konta ko sante donc no ya na ebiso ga bi mama o vivra na mobile na tika ezala ga ndi ngwana mais na sens que bino moko mi ba bazo so ga ba kombo ya ba bazo utiliser ba kombo ba ba bi bomba na sima ba tu kwani ba mi bomba na sima ba tu kwani Omi bomba na sima batu kwani. Mutu ngana taille na nga ba sosi na nga ba sa tale mele ya taille na nga. Mais non différence à batu ya ka elongi. On a Congo mo mane na boye. Na si eza na batu ya Afrique. Na kokana ne makasi aka fimo bo ya Nigérien. Fia na Nigérien ni ndeto kokana. Na tanti mo abenga bi na kokana ya na ba me ya ngo malezima kufana. Tiko ko so ndani ko bazwa basa sosi na nga. Si na nga batia ba exposer sur YouTube et ça na mon bien basa ne ba osala pas de problème nga na boité basala ne ba osala et ça problème te na za pe na problème mutu te nga propos na nga na yiki na problème mutu te na la likama mutu te na za mbanda mutu te na za kana mobali na nga un point c'est tout. TP et au Panzanate. Maintenant, Karine Yamado, j'aimerais bien que tu nous dises encore une fois parce que Toro Solana hier, Rolanda Bisson, on dirait qu'on peut sélectionner la réponse par rapport à ma question. Pourquoi au-dessus Dakar? Parce que les questions que tu m'as dit, se posent en fait. Les lobbies Missi Mobali, papa V, lobby kuna, papa A, lobby kuna, papa S, lobby kuna, papa I. Donc, ça parmi les actrices, bah exposer la vie amoureuse na bango na télévision, si on peut le dire comme ça. Par conséquent, il y a un autre monde dans les locaux, aux Alaki na oya Belgique, au na oya Suisse, au na oya Allemagne, au na oya Yanini, je sais pas, moi Singapour, soit Équateur. Karine Yamado, pourquoi au-dessus Dakar, quoi admettre, je sais pas moi, qu'on lobé la relation amoureuse na yo, en fait, na média. Suivant la réaction, il y a actrice, voilà. Karine Yamado. Vie privée dans la télé. Na exposera ngo pété pour makambo na sala rato façon na zela ka bango ba yebité na monde lelo nde tozo vivre vraiment nyonso komi sur YouTube mutu nyonso komi na zana so ke likambo mo bo fa lection kana YouTube ba mo na ba yeba ba so indeli ngana exposa la vie na ngati eza juste que tant mutu lobi ke osanga mabe et puis mutu wana na moni qu'est-ce qu'on appelle na information et puis na information on peut garder pour nga monter parce que ce ba salinga mabe wana bato ba lopa ni oloba kite ne bande yango na lobby na exposer vie amoureuse na exposer mobile nga na chaîne YouTube est-ce que nana yebi lunga mobile nga na YouTube uta yebi lunga mobile nga zate nana yebi lunga mobile nga muto yebi mobile nga na YouTube alakisa ngai muto ayebi mobile nga tala biso ba comédien ke ayebi mobile elongia mobile nga alakisa nga mobile nga muto ayebi mobile nga zate. Voilà. Alors Toyoki, actrice Karine, en fait il y a beaucoup de choses qui se passent autour, il y a artiste na biso balobarama et ninga na pambate. Karine to préféré oyebisa biso kana ba répondre ngo pesa na ninga ba voice oyebisa biso soki lelo parce que le roi de bandi boye c'est qu'elle se préparer déjà na bombe. Moutaralisation version Karine Yamado. Ce qui est l'autre là, c'est la mouki. Moutarala ya Karine Yamado est bimi la télévision parce que apparemment tu es sûr de toi, tu te dis oh là t'as des habits à mikuse, bah la kindumba bah au fingo te asika, au finga maradeja et tout. Ce qui est l'autre, Moutarala quelque part est là. Oro bisabiso, soit ce qui est le bimi. Réaction na cause ani, ça te le roni okolo bah déjà na ba fanatique na oh bah se préparer déjà parce que bah ça déjà choqué à royo ka complot, même sous résister go bima plus tard.
Là, on est au coin de Sabango. Voilà. On y va dans son élo pour le bâtir. Oui. Nous avons besoin de mettre un temps et circonstance. Parce que Luka, Basala, Basambouze, pasteur Moïse, Balobi, Makamba, pasteur, Balobi, tellement que Basoa qui préfère. Au monde de Baboulungani, Bangola, Bango, Bango, Potana, Bangona, Bango. Donc, pendant l'accès, moi, nous avons besoin d'innocents. Bangola, no, Bako, Bundana, Bangona, Bango, Bomana, Bangona, Bango, Baosala, Namabe, Bangona, Bango. On a un problème à mon tout. Dans le Bango, chaque fois, na bolongo na nga ezaka pona losambo pandi na nga ezaka pona ola na se pona koyebisa nzambe ba problème ona nango nzambo nga asambelaka akufa matoi te nzambo nga asambelaka misu neza ya okufa te nzambo nga nasambelaka amonaka makambo nyonso eleka na mokili. Alors brève année yango zo continue toujours ko protéger nga ba monter basali ba makambo nyonso o bakokai kosala po ba déstabiliser nga bakoki kate. Alors on a baotika na kokanga te ba mi pesa na bango pasité do batika na bango ko bunda po tamba ko mo bundisa ngasi ko pesa nzambe kanda do nzambe okota tina kata ba famille na bango yana mutu muso salie mabelelo à la longue ba no ba récolter yana mutu batu mususu ba simba bango te batu mususu ba simba bango te mutu muso simbie opesi nzambe kanda pona nino simba kuna nzambe pa ebiso pour okende ko simba kuna. Batu musu basimba bango te mama biso nyonso tande mo te basimba ka batu nyonso te mutu muso simbi epesi nzambe kanda pinir na famille na yo ozo comprendre ba makambo so tosalaka sans le savoir oyebake makambo na osala oyo esabu à moins que oza ignorante oyebi te mais soki conscience no esala ekosalilika mwana kati ya conscience na oyebake justice ya nzambe ezalaka kaka justice ya nzambe ezalaka kaka. Et ce problème, c'est pas ça la omité, mais aussi longtemps, il y a le côté. Tant que ça qui liquide, il a découvert, passer dans la, après, il a passé dans la bassanga. Est-ce que y a qui est passé dans la défendre? Tu m'as quitté, mais à défendre l'absence dans la défendre. Donc, à quel cas, il y a un problème. Mais aussi longtemps que na yebi kambuté nzamba ndo épargner nga kaka ando épargner nga kaka a comprendre que obeb sambo ba feline ba felin baza awa ba osanga biloko olia et na famille na eta musu batu pe bazange loko olia bazange loko mais azozo pouvoir que déplacement bo alo baké eza business ba commencer ba business na nzota bato na banzota ba actrice comédien. Au moins que Marambo balobela biso na TV tant mutu aloba likambo na TV avandika banzolo babiloba loba eramamba solo te pour kotala bo maman faut comprendre que Marambo baloba pona ba artiste eza lokuta Voilà, merci beaucoup. J'espère que tu as eu réaction ya ndeko Karine Yamado par rapport à faire oyo ya complot bandeko ba ko salela c'est mec qui a ex moko boye kutu musika nzambe tolingana ndenga solo ko tant to lobaki to ba congolais ola ka bolingo makasi na mutu ko mane tata mako mama mako oyo mo mukoli kambu ayebi tant musuli kambu te tant ma complot yo sa ya yebi yango te mais selon mes analyses en tout cas ndeko Karine Yamado tu vas m'excuser bande ko nyonso bosali banalise na bino bokoki ko excuser ngeza point de vue na ngezo opinion nanga pona nga na mondeti ya nango mukola mobali nda se faire passer vous comprenez à te faire passer pour sa sœur en fait. Or et nango tantu ye moronde a comprendre que non John ya banda ko tromper na ndeko moko boye ya yo découvrir malgré makambo si nango alinga sa revanche. Je me dis aux amants salibala mobali na yo abimaki azongi déjà bozongi en bon terme. Pourquoi ko créer pourquoi ko luka akenaki na ex sala ki boye maman potuka potang musuka ekeno na ndenge ya bo mamoto pour sinon te so ba mbando finga lelo bando démarrer parce que internet on peut comment bateau bazara ayoki kambatu nte mbalama bando démarrer mobile anane ba finga mobile nao pourquoi ka bateau faut pas comprendre que mobile na tromper on a période mobo et si là qui déjà et si là qui nango normal pourquoi seulement bateau va comprendre que John a trompé qui na éviter ça au kanisi tango bimisi likambo yo OK na ona ndenga boye et bima lokola ndeti ba artiste comédienne ba ça ba légère ba ngonde ba luka ba te mibale mbe mba ko luka ba Mtana faute ça yete mta exposer qui numéro ya mta benga qui na volonté. Bon vana mabala na mieux tranquillité s'il vous plaît. On vous respecte tellement, on vous aime tellement parce que billonné mbosa la paix que totalement. Billonné mbosa la paix que banda ko ta ba provision.
parce que dans le ballon va monga va partir monga va alors monga va prime au fait to linga rabino ya trop alors to lingi pe ma bana bino boza na stabilité so papa pas a déconner ki moi mokie et azongi na ye asengi ne babolimbi si on dimi pe alors arrêtez ko bosa na kolimbi ça n'a pas ba chrétien et c'est là ko bosa na pourquoi ko créer sika muta em sous penser à mobile nous zaki na soutien artiste comédien wana mais au créer sous moto mo boyesali ke mutu ne zonga le suku na lo bagibati na kisi non na bande ba artiste comédien pe donc la gauche zonga à droite. Moi, je m'aimerais à ce que discrétion, beaucoup de ça discrétion dans ma relation de binonions. C'est très important. Karine Amado, moi, je dirais aux gens chanceuse. Parce que, et quoi il n'a pas la moutou, c'est une image na yo. Oh, attendez moi mon kendeng bofanda kina, attendez moi mon kebabola mon épée, babola mon pardon, peut-être bokabona na ndenge ya mabe, mais babola mon ayo, ba comportement na onde gangi. Ce que quoi qui n'a boulia, bandego bazara moutou mon na semo likolo. Mais la minute tu rebelles ma solo et photo ton vidéo. Pas que ça délire à moutonnier ça. Aux amours à distance, peut-être tu te dis je veux faire ça par téléphone, je veux faire ça, je vais envoyer des photos. Sentiment, non, toujours il faut faire des actes sexuels, surtout en distance, aux photos, relations, avec des responsables. Maramba boy. Ce que vous avez pourquoi pour la irresponsable de Karine Amado. Mais la minute tu rebelles ma solo, en tout cas, qui me compte la mi maman, je pense. Bino pe comme partenaire na biso parce que bino batota la biso bino doté na artiste comédien na biso papa soka dekona ki azongi bovona na tranquillité et le peut-être que théâtre tala masuti na ndako te ba comédien nyo sote ba na relation amoureuse na papa papa zongi sa maman muke na sima vandi sa y rassurer que il y a rien azara yendema ba ni grand prêtre mère numéro 1 ali aye to bengona hein? Qui m'écoute, s'il vous plaît. Boti que la biso actrice comédienne la biso peut tranquille. Bango peneti boye so beaucoup qui na pour la coquette aba jaba ba lo ba mingité. C'est puis beaucoup qui na pour ya attends. Qui encore Davina aba to lo ba mingité. So beaucoup qui na pour ya nani Suzombe nanga. Hein? Tétanos bombe. So beaucoup ya la pour ya bossa complot pour na pas comédien nous baloba mingi te nzambe na bibele hein elingele ka moi bien beaucoup ina pour la bossa la complot yo kango a péter bino pendant des heures du temps ça n'honore pas ce que je donnerais comme conseil à Karine. Oui, pour réclamer c'est bon koloba na télévision il y a pas de problème parce que on sent déjà que vraiment tout monde so likamboye au dégager au tiki na yo mais nyon sauter singaka ko réagir bongo Nyon sauté singaka ko réagir que oloba OK nango boye ba fois il peut ko circuler et puis essuie non ka bongo à la place que yo moko o admettre olobela ngo ko ebo tika le quoi rumeur et ngé ko changer on l'autre tu te concentres plus dans ba musana chaîne on des distractions de la rater donc fonce-toi prouve le monde que o bakanti la rater non oza moi si moko tika ndo libana mutesa la rater o laksa de amokili ke o ba sa mokili le contraire au fait on doit coordonner chaîne non qui toko évoluer bien arrête d'abord. Oh, muta tumbo liwa leki boa sala boy. C'est pendant mpandi continuer. Pour vendre tranquille, il a qui c'était comme zoba ya mutu. Non, il y a des choses au pays et sengi na oka mona ote, sengi na oka mungongo na ote. Et sengi na oka mungongo na ote, tu pouvais aussi le laisser etikal na ngo leki nango. Comme ça yé mona ba complot tout dans notre souple on est ba bisikani. Tu remis na 6e mois déjà. Novelas. Botika la biso ba comédienne tranquille ba kufi trop de ato obo to tikali na bango botika bango ba sa musa parce que tu na posa na bango de s'il vous plaît hein so linga théâtre to linga musique c'est bon alors le ko linga théâtre to linga ba comédienne te ko kene peut-être le ko linga bango te ba bango entre nous. Voilà, c'était votre spécial Ngwendo en fait, c'était un sujet vite fait que ça qui moi hein et tout cas qui moi muke yango to lingato mais quand même qui peut sa opinion na biso parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont appelé parlant de comment ko épargner ba sujet mususu si jana ni bolobela ngo tété moi je suis là pour tout le monde s'il faudrait donner mon point de vue na hésiter à rater ya couper sa point de vue nanga neti ya leo na pesi conseil na de Karine Amado réaction na ya loba directement elle pouvait bien aussi le gérer na silence na ndeko moi si au exposer mon bal nao pour le but à tout cas siffler pour tant tout dans ma note pendant Karine Amado
photo ne mona na télévision te ndeke comment ke boy soka obakisi deuxième troisième au contact to lukaka likampo na onurier photo beau frère na bino soki mobile na o bimisi beau frère et robimana internet nani osambwa na actrice ko déjà bimane de alibela abimane déjà longi na télévision mobile non to sambwa yo osambwa bana ba otala belle famille tout ça ça va pas être quelque chose de bien et on n'aurait ni mobile na yo ni yo moro maman. Il y a une relation pour le meilleur et pour le pire. Il y a une bombe à Makambu, il y a une mela à Makambu, voilà, merci beaucoup. Je remercie toute la grande équipe technique. Oh, et ça remarquable, hein? Ma partenaire Nabiso P, hein? Tété Yondo, hein? Tété, on ne peut jamais manquer. Tété Yondo, ma copine. Initiatrice à Marambo Belé. Bah bientôt la Maramba Sikezo Kota, Maramba Sika Eko Kota. Grâce à Tété Yondo, je te remercie tellement trop. Mon inga ya génération nangate Tété Yondo tela na bakote kuna epsa na bola. Na bola maman surprise. Merci également à toi, maman na Jemima, motema ya papa là. Nana bola maman surprise, hein? Nana bola encore une fois Nana bola, maman surprise te chali, je te salue. Nana voilà. Yayo Yangwana. Je salue également l'excellence, monsieur l'honorable René Kabassele de Bruxelles, son excellence, monsieur l'honorable. Honorable, s'il vous plaît. Voilà. Merci également à mon vieux Matou Idole. Je salue le grand saoudien Michel Linvo, le grand saoudien depuis 0041, monsieur. Hein, les grands saoudiens Michel Linvo, pourquoi pas Tchèque de Luketa, hein, Tchèque de Luketa depuis côté Kuna, je te salue également. Mon vieux Célé Tamakou, hein, là où repose le cœur de Tantine Sylvie. Depuis tonton Célé Tamakou, voilà. Depuis, je vous aime beaucoup. En confinement. Il y a beaucoup de confinement. Et comme il confiné apparemment. La grande équipe technique, je vous aime beaucoup. Gédéon, Jordan, couleur c'est le bon rétablissement. En tout cas, un coordonnateur Nabisso, Alain Delé, le devoir nous appelle. On a besoin de toi, tu nous manques tellement beaucoup. Hein? Tout ça, peut-être pour ça, quoi. Bika Mbango, parce que place na Zali. Abonné na Nabisso chaque pour la rumeur. En tout cas, est-ce qu'elle a la rumeur au nom de Jésus? Ndeko continuer le bosso au costa qui Covid-19 après au costa ma bébé je ne sais pas ceux qui toko bana aussi kanango ou quoi. Lobi bezala ki marambuya. Bambiye lo ya robamba. Lelo loko le komi likambuya. Alende la kufi. Na yo mo tango créer ngo je sais pas ma page officielle. On lalo la muto komake mutu boya kufi. Après au gagner nini? Au gagner nini? En tout cas, être congolais, je ne sais pas parce que comme tout et comme je ne sais pas, même comme voilà, merci beaucoup, je vous aime bien, portez-vous qui te remarquez si bon sur des programmes la vingtaine Nabisso. Revois ma situation. Papa salabika moi Bato balobi nzambe nanga na lipongi basusu balobi nzambe nanga ke voyage tolonga na yebi olalaka tonimbaka te papa nga na yebi yo nzambe nanga oza omniprésent yo ozali partout osananga ezali opasola mapata na mona bénédiction nanga en life papa salabika mwa yaya nasimbali pamboli nanga na tato lelonga prophétie certainement ekokokisama na umeli pe mingi na poste salabika mwa ekokokisama tango ninyo simbola loboko revois ma situation yaya na ngai salabika
moi. Daniela consultaki prophétie à Jérémie, délai à délivrance à bana Israël et kokaki Yahweh. Akotaki mabondeli pendant 21 jours. Et les premiers jours ya nolaki Salabi